bato mosusu lokolo délivrance bakomi ko bimisa ba nyoka na kata manzoto na bango bampuku bakomo bima na bampese bako bima na kata ndo wana pesa biblique eza magie est-ce que maman eza biblique te yoka eloko zolo ba délivrance eza spirituel mais demain ko boko na même pesa wana ezali ba intimidation bazo intimider bato baza un esprit faible parce que moto aza un esprit faible museleke pas bimi toi bimi na tout amour eza magie dans tout amour ba magicien de basala kabilo kwana tozaka bana mike mamozo beza so eza magie donc to croire na ngote donc museleke ta ko bima na nzoto amour te nyoka ko bima na nzoto amour te ngai na mission Nzambe apesinga bato nyonso bo bazali kobika million ya bato bo bazali kokangolama biloko ya bongo même na Bible ezate vacuum erreur ya moto soki nano aza délivré te na kata sacerdoce eloko ya liboso aza na facilité akowanga na Nzambe soki kozali tentation ndeni makambo eza obatama obiso to ebite facilité ya moto nano aza délivré te aza na facilité akowanga na Yesu soki tentation eza nde bato wana omonaka aza serviteur alobeli yo tokotika nano ki serviteur na kobeto makofi na kotia nano ki serviteur pembeni na kobeta yo petit pe na yebi te soki bazwa ki serviteur eza elamba balongoli batie après minute tokolata ngo deuxième erreur okoki kozala na Saint-Esprit oyo ekoki ko bouger te soki nano za délivré te vacuum nazolingana loba na moto moko na kata ndako koza ba chambre koza ba salon mais biloko esalemaka na chambre salon eyebaka te a condition fongola porte ndoko ebango ay my god c'est pour cela na kata nzoto na yo okoki kozala mobimba mais rein ebeli de moi vandeli kaka na rein pe rein ebomi mutu mawa okoki kozala mobimba mais mutema kaka ndezi choc ça veut dire chambre à mutema ndezi choc mais koto mosusu Saint-Esprit azo dominer mais na chambre wana ba demo ba vandi pe ozo kufoza na kata église vacuum eloko sala kanga pasi na mona na cercueil moko te batiela moto $1 akinango na mona bâtiment ya mutu te ki atonga ba immeuble na Gombe mukolo ya liwa bake kokundele na parcelle na Gombe nyonso oyo ozomona tu biso tu toza balocataire tu na parcelle oyo ozolobeza ya yo oza locataire bandako wana bambongo wana oza locataire. À quoi bon au Père du royaume? Bisotoza ao. Nazala nango te, je glorifie l'Éternel. À temps voulu, à quoi pesanga? Vacuum. Vous sentez que vous na chasse bimisi kapé montagne vertica formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mona 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso, maintenant tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez il faut merci là. Forme aussi là té. Voilà. Forme aussi là té, toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Elise ona lelie ngende mwana ya bama atoneta komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie yeve kongoma le bâtisseur Pensant robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso je dois enlever mes lunettes parce que ngongango ekoki. Les grands maïs.
les grands maestres. Delix, vacuum, vacuum, vacuum. Vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec Delux Arlo Wangi, Bokila Lokondo et Fapekato, la combolisation en marche. Alexandre Ferdinand we akotala kabiso natia kamael nanga ilikola baleki nanga ibo lokola Delux tani musala sama kitoko moni evieza na se déplace Baimboka ba otala biso au travers cette émission très son enfant na tondi bino botoni na etando ikia esika ezwani bino na ville la province ya Kinshasa. Merci na ba texo boko komela biso, merci na ba appel boko benga biso et ko sala biso malamu mingi tozo comprendre que PJ télévision piscine de guérison télévision ya bana mboka ya baike bako benga biso na ville la province ya Kinshasa, bako benga biso na niveau ya Brazzaville pe na Afrika mobimba tozo ko sebenango ngi kasi koleka. Merci na Didiero capitaine qui a la réalisation de cette émission, toujours assisté par Jean-C Makengo, multidimensionnel, qui est la prise de vue. Pourquoi pas à Jean-C qui nous assiste, notre stagiaire de cette chaîne, piscine de guérison partout et zomi bino. Babette la bino li solo te neni ni roleka na pourquoi le lot parce que le lot nous allons parler de la délivrance. Neni ni mutaye barake a pambwami aza délivré. Neni ni mutaye barake délivrance eye na misala na ye, na libota na ye, na misala na ye, na environnement pe l'entourage na ye. Yango biso nyonso on a besoin de délivrance. Deuxième partie émission nous allons parler de partout ça. Magambo eko sala baike moka culture oezaki ya biso te biso ba congolais to komi ko copier ba culture mususu occidentaux oezo sala passe mingi na banzi bomoni ndeko gabi ndenge auti ko kufa pona partout oyo et sali biso passe mingi. C'est pour cela avec l'homme de Dieu nous allons parler de la délivrance et puis bino batu bo sala misala bongo bino batu bo komi ba pédé na kati na église bino batu bo komi ko sala bokomi na bomemi vie à lesbianisme na kati église boza na besoin ya kozala délivré. Donc délivrance et en a bosenga na bino afin que oyo bokozala restaurer afin que oyo bokozala transformer na ma façon nyoso. Mais avant tout cela awa tozali na piscine de guérison télévision TV ya bana mboka TV moko bato ebele TV moko mitune ebele TV moko makambo ebele ebele. Avant de présenter notre invité, nous allons retourner à côté de la régie et Sika et Zomi, le réalisateur Moïse Kini, pourquoi pas Agency Makengo et Didiero capitaine, va nous proposer cet élément. Suivons. Et parce que bateau est barré que beaucoup de gens na komomé na obana, batia que petit si comme yo na obana na oyo kanate. Maintenant vous avez une compréhension totale. Papa congolais Blaise. A comme na motema mabe envers yo. Yo comme on y peut sujet Blaise za innocent. Amen. Blaise za innocent. Balinga ki bakoti sa Blaise motema po bazwa bana. Parce que bana ozgoti bakozala bana moko ye toi na makasi. Oh, est-ce que votre vocation est là? Baza bana mibale. Baboto na kimoko, batike na kimoko, mosusu wana balinga ki ba konsoler mokolo koboto. Po bomona elokote. Bate okende na hôpital omona mwana. Merci na ba technicien surtout toute hiérarchie de la PJ télévision, piscine de guérison télévision, télé ya bana mboka. Télé Oyoko Pesabino, grande visibilité, Oyoko Pesabino et Sengo. Sans plus tarder, je dois vous présenter notre invité du jour au travers de cette émission. Dressons nos fonds, Toko Tombe les longi, Potolo Bara Bosolo. Batou ba kitare longi, Batuna Keba, Batuna Soloka. Batouana, Bazaklat, Bata Kanase, parce que Vina Bango est anormal. Mais on t'aime ça longi, on est Vina Bango est anormal.
Sans plus tarder, je dois présenter l'homme de Dieu à qui j'ai dit bonjour Dadi. Bonjour, bonjour. Je suis très ravi, Et chaque moi fois, aussi. on a bête à bureau pour Tinayo. Au plus, il a un fond, on a si on a bête pour dire non, mon fils, viens. On doit édifier notre peuple congolais. Amen. On a édifié nos chrétiens congolais au Kangelanga Mouté-Maté. Malgré qu'on a occupation de luxe. Peuple de Dieu a besoin de laisser quelque chose, de enrichir le savoir et la connaissance. Mbote, pesa mbote na bandeko tout azotala biso travers le monde. Nzambe apambola bino nyonso balandi ya émission oyo piji. Na zali ko sepela mingi ko yamba yo. Merci Dadi. Parce que timbola biloko minene ezali ko salisa peuple na biso. Amen. Et surtout na kati ya journalisme. Oui papa. Et puis ba chroniqueur, ba journaliste ya ba oyo bazali renommé. C'est ça. Oza na kati na bango parce que mituna na ezaka mituna fondé. Merci. Ezali fondé yango ezali ko édifier millions ya population. C'est ça. Merci beaucoup. Peuple Nzambe pe apambola bango. Nakanisi boko bazala beni makasi biloko lelo bokomi komona ngo ezali normal ezali biloko asikate yango bible lobaka eloko asika na kisa mo ezate makamu nyonso bomoni awa ezalaka à l'époque ya Sodome na Gomorre e bandaka boye kaka ndenge bazokende po bapesa Nzambe kanda asala neti asalaka yango okaki bible bike mokilo bozobika ezali kaka oyo bozate ya liboso ebeba na mai likolo ya bana na ke ba géant wana ya 5 ans il y a 5 mètres ba détruire chaque monde na ndenge moko extraordinaire sur autant de Genesis yango na lobi bino nyonso bozala bien connecté na kati na chaîne pour na kolanda message oyo édifier bino makasi eloko zo kanisa eza normal au moment des jeux comme agent Satan ozo sa les sans koyeba garder kaka chaîne okolia biloko kitoko pe okotala ba démonstration ya milimo ndenge zo bimana kati ya batu pe yango moko ezolo. Piscine de guérison pour votre grande visibilité, pour votre connaissance, pour votre savoir. C'est pour cela qu'on est là pour vous présenter cette émission de son enfant. L'homme de Dieu. Parlons un peu de la délivrance. Nenini délivrance et yakana bomo ya moto. Nenini moto comprendra que aza délivré. Vraie provenance ya délivrance moboko na ngwezanini. Oyebike liloba na Nzambe bomba ke lokote. Etikilaki bana na Nzambe bazala na choix ya ko décider likolo na bango moko. Ebele ya bato tanke bazozwa choix ya vie na bango moko te. Mokili ekolia bango neteli ya bato minene oyo ozoseka bango lelo. Délivrance eza eloko ya kotia moto à part. Ça veut dire ozalaki capturé quelque part, oppressé quelque part. Maintenant, loboko na Nzambe ye elongoli yo na milieu ya pression et beso liberté. Et par exemple, Égypte et oppressionnaki Israël pendant des années. Et tie na kati ya bombu. Mais loboko na Nzambe ye elongoli Israël na maboko ya Pharaon et tie à part. Lelo Pharaon azali susute Égypte azali susute. Maintenant comme makamba molimo kozali bato misusu baza esclave. Oyo Nzambe azoluka kotia bango à part par rapport à esclavagisme parce que bombu ya na kati na bomu ya moto ko kozala habitude oyo osepelaka nango te mais ozosala ngo parce que ozali condamné na kati ya boumbu wana na kati ya péché wana et à ce temps là ekoki kozala peut-être ayote libota mobimba mais bato tout ba osibir kaka le même problème. Ça veut dire délivrance et banda depuis Genèse délivrance ezalaki Exode délivrance ezalaki Nzambe banda ko délivrer ba peuple na ye mais to confirmer ngo bien délivrance nde mission Yesu Kristo ayelaki awa na se amoyi ayebaki bien moto so gaza délivré te po azwa sali est impossible po moto so gaza délivré te po azwa sali est impossible yango totangi na kati na mokanda na Luc et 4:18 verset. L'esprit du Seigneur est sur moi parce que qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle et bandate na ba malade parce que mon bola pauvreté koki kotisa malade na nzota mutu. La pauvreté koki malade na moto. Pauvreté koki kopesa mutu malade. Pauvreté. Maintenant Yesu abandela kite na ba malade parce que yebaki ke pauvreté et koki ko créer malade. Yango l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que mon toit azali na kata bobola motema neza kaka kobukana. Motema c'est pasuka motema beba.
Maintenant, mon thème, c'est un choc, une facilité. Il y a malade de nous qui apparaître peu quand on a quatre dans autres tension, paralysie, tout malade doit impossible. Et ça créer, c'est à partir de la pauvreté. Tala, quand ça est là, comment que sengeli batoba fongola miso makasi. Ukoki kozala ozangi, mais bozangi wana. Et ko la lisi akayo pongite. Ce qui est comme 4 heures sengeli aussi tout. Mais Yesu ayaki pona ko pesa bonne nouvelle. Na pauvre. Pourquoi? Parce que Nzambe na bino ya keli bino za riche. Richesse ezali te likolo ya bapayen oyo bozomona. Richesse ezali bino bana Nzambe. Yango ya yela ki mission ya kolongola nanu babola ko tia bango apart. Ceux qui motomo kazo nyoko wana kati na situation ya pauvreté, il faut ndima men malamu ponza ba linya tia ya part. Mission oyo piscine de guérison ye ezali pona ko libérer nanu bato wana ko tia bango apart, ko libérer ba malade. Yango de mission Yesu oyo eza Yesu, eza ba disciple te. Bible lobi na 3 pour proclamer aux captifs la délivrance. Bato oyo bazali capturer na kati na boumbu songolo, bakangolama, batiama à part ko kangola na ba loi ya libota famille na yo. Ko kangola na ba habitude ya son ya famille na yo. Ko kangola yo na ba humiliation ya libota na yo. C'est ça. Ko kangola yo na kati ya malade oyo hôpital o matio kiti epesiote, mais koza mutu moko azana kisi et go biki soko mo Jésus. Maintenant Bible zali koloba. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Mais cet aveuglement, ezali aveuglement ndengeni. Kozali motazana miso me azomonate. Koza motazana matoya zoyokate. Parce que na kata motokoza spiritualité eza de sorte. Yokanga malam. Motondenga za wana za composé na 3 choses. Oyo nande sali ba benga yo delix. Un delix azana âme, oyo représenter statut na ndenge ozalinde ndenge âme na eza. C'est ça l'homme de Dieu. Motona kati na ya azana esprit, oyo représenter yo. Yango komona mutu mususu ka sali ndoto, akolata mutu mususu miloti yemoko. Parce que yo ozali na kati pe molimo. Mais yo maintenant na kati nzoto. Maintenant, c'est important et mon exemple de molimo. C'est très profond. Et ça nzotote. Parce que biloko oyo yo zali komona ngote, molimo na yo ezali lampe. Pona ko éclairer sika ozo kende. Yango motasi a perdre vision, azali aveugle spirituel. Yango Satan azali ko combattre miso batebele, po ba mona teke baza banani. Yango Satan asali fire de récupération. Ya komema bato na kati na bozo banyons compte tenu bato ba yebite lobi na bango. Joseph so ka resiraki parce que miso ya molimo ya Joseph eyeba ki bisika zo kende amona ki papa na ina mama ne bangumba melie amona ki bayaya na bangumba melie même Joseph ale kana désert babweka na fi alinga ki abanga te ba étape nyonso zo lekela parce que le tesir ne sika kosukela. Mais il y a tout l'homme de Dieu. Ni ne salaka que moto va déclarer à ça délivré. À comme peut vivre normal, tout d'un coup comme ça, à zongi sous na maladie azaki nango, to azongi sous na captivité azaki nango, to azongi sous na faiblesse azaki nango. Ezarani nini. À ça qui processus nango bien te, to il fallait pas ça la suivi. Ezabo na kati ya Matthieu. Oui. Soko tali na kati na Matthieu 12. 42 soko kitina se okokuta Bible lobi soki milimo mabe ebimi balongole yango na nzota mutu ekenda kanalie o ebenga miliaride pona kokende ko luka repos sika bikauka po eluka repos parce que ba démon ba minurisaka na makila ya bato na destin ya bato na vie ya bato nde bilei na bango. Ba démon ndenge bazawana bazomi nourrir ndeyo bazomi nourrir na énergie na yo bazomi nourrir na matanga na yo ya miso erozolela bazomi nourrir na makila na yo na souffrance ozomona de bilei ya ba démon
Déjà, le connaître dans la moitié tonga, mais la moitié déjeuner, petit déjeuner. Bangonde bilei. Bangonde bilei, il y a souvent ça passe. Ya mutu. So qui a ça logé na katina yo zo vivre na ye. Tant que zo le sepe la konyo comme na souffrance, yé maintenant zolia. Wow. Maintenant ce que commis et si comme sali nzambe solaza, a chasser ba demo wana. So qui a bengani ba demo ba bimaka. Ba zo obéissant. Babanga kakaka muto ya zali na lumière ya nzambe. Wow. Soki babimi bakokende bisika bikauka. Soki bisika bikauka kuna bakuti kimia te bakoya na ndako babimaki. Yoka babengaka nzota batu ndako. Wala nzota mutu yano bademo babenga ngo ndako. Akozonga na ndako autelake. Soki akuti ndako wana eza lisusu na prière te, eza lisusu na lumière nzambe te, eza lisusu na vie ya bonzambe te, maintenant ekokota yango moko te. Eke koluka lisusu cet esprit méchant plus que ye azalaka. Wow. Akoti au moment demo moko azali nde na famille. Maintenant ce qui famille koza mwasi bana bali koko banani nde demo moko. Maintenant ce qui ba est c'est pour cela Yesu bandaki kolongola ba démoniaque gadara ba démo babimaka zaka démo te ba démo bango babengaka ngo ba légion armée ya ba démo na nzota mutu. Expliquez biso na ba légion armée na kati ya batu. Ba légion expliquez biso. Ba légion ça veut dire ba légion c'est ba bataillon. Il y a des démons dans notre moko. Donc ça vraiment armé mon souci à danger. Na kati na yo. Mutuana maintenant commis plus pire na caractère plus que nega zalaka. Wow. Yango ba tebele ba o ba le cas ba délivrance. Après ko zonga na ba condition na bango ko zongela mokili, ko zongela bisengo, ko zongela ba faiblesse ya kalao ya tikaka a commis maintenant 7 fois plus dangereux. Plus que ndenga zalaka. Liboso abandaka même kokweya me akenda ke église. Mais cette fois-ci, atika même na makambo église a comme espère akofinga ba pasteur. Alingi même pas koyoka. Akoyoka te, a comme 7 fois plus dangereux. 7 fois. Ça veut dire yé o etali makambo ya basali ezande ko critiquer yango, koloba ngo mabe, koloba o boye, et c'est lui maintenant. Parce que ezali sous-souillete, esprit na ye comme occupé batiango à part, a comme ko vivre selon ndenge ba demone zotinda. Yango sa gotangi na kati na mukanda Romain lobini. Romain 7:14, Bible lobi eloko nga nazolinga ko sala na sala kate. Maintenant o nazolinga tende na salaka. Elingi koloba ke ezanga te mutu nazo sala, mais ezali péché o ezo habiter na kati nanga. Ndembe zo permettre na sala ba comportement bon. Wow. So Daddy, au travers de cette émission entre son enfant tout le bara vérité, tout le bara bosolo. Na ina tuno mutuna o. Alors comment nous allons faire pour te protéger, pour battre la délivrance de biso afin que mutu aye ba ko asseoir qui m'y a fait restauration na kata ba moina e. Kozelo comment que sengeli ba na nzambe ba yoka. Oui. Même les serviteurs de Dieu. La nanga malam. Même les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Okoki kozalozaki na grâce. Mais grâce on est si le tigali na discours. Ça veut dire discours ezali ko manyo la Bible o ezana be fete. Ozo manyo la Bible mais bilembo ezate. Ozo manyo la Bible o Bible yango zo correspondre na oyo yozo permettre te bato bazala nango. C'est comme si ozo lobela motako zala béni mais yo moko zali pauvre. Au moment où on donne à ce qu'on a, c'est pour cela que les gens comme ba victime ya kokende ko luka ba loge pour azalata ne lo ko sala démonstration. Non, na kati na yo so ko sala mbeba luka libende parce que libende ko forger libende mususu. Parce que na kata parcours nzela nzambe ko zali bangomba ko zali pe ba descente. À tout moment ko tambola na vitesse te okoki ko kutana pe na mabaku. Mais quand tu as la tellement maintenant, pour Luka, il y a la capacité, il y a charger yo.
parce que biso bato tozali neti téléphone okoki kozala na téléphone à cher mais silimoto. Merci beaucoup na bandeko tout ozotala biso mais soki c'est silimoto ata batindela ke mpesa na kateza okoyemba ngo te. Donc même les serviteurs de Dieu aussi ils ont besoin de la délivrance. Pourquoi? Pierre atamboli na Jésus pembeni na ye pe Yesu atindi Pierre mibale ba kende ko évangéliser. Pierre abimisi na ba démon mais Pierre ye moko azali na nous délivrer te. Est-ce que tu peux imaginer ça? So ako comme délivrer na ngomani na momani oui. Yo ka mon frère. Makambo nzambe oyo. Okoki koyebela ngona ba discours. Pembeni ya Yesu Pierre azolia na Yesu esika moko bazola le esika moko mais Pierre azana nous délivrer te. C'est pour cela à tout moment Pierre sogalinga loba likambo ko ka Yesu alobi arrière de moi Satan. Pourquoi Yesu azolobela Pierre arrière de moi Satan? Parce que réflexion na langage à Pierre ezali ko glorifier Nzambe tata za appelé. Est-ce que nous avons commenté les sous-mouké? Commenté les sous-mouké. Fongola biso bena. Panzela biso ngo bena. Te ba osimango. Eza neti mwana na olobeli yo longa démon. Mwana siliki papa na nga molimo bengi nga démon ndengeni. Oui. Akoki ko bengo démon parce que ba acte na yo bizaleli na yo ezo correspondre te na bonjambe. Maintenant Pierre église sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais Pierre n'a non délivré. Erreur ya moto soki nano aza délivré te na kata sacerdoce. Et loka liboso aza na facilité ko wanga na Nzambe soki kozali tentation. Ndeni. Ah. Makambo eza obatama. Facilité à motonano aza délivré te aza na facilité à koanga na Yesu soki tentation eza nde bato wana omonaka aza serviteur à lobeli otokotika nano ki serviteur na kobeto makofi na kotia nano ki serviteur pembe pembeni na kobeta yo petit pe na ebite soki bazwa ki serviteur eza elamba balongoli batie après minute okolata ngo. Deuxième erreur. Okoki kozala na Saint-Esprit oyo ekoki ko bouger te soki na noza délivré te. Lolengi nini ya lisusu. Nakati na mokanda na Jean 19. Jean 19. Oui. 21 verset. Oui. Bible ezali kolobela biso. Jean 20 19. Jean 20 19. Bible elobeli biso boy. Yesu akuti ba ye kolina ye. Bakangami esika moko pona kobanga. Mais Yesu alobeli que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, et moi je vous envoie aussi. C'est ça. Recevez. Bayambi Saint-Esprit. Wanande maintenant na lobaka. Saint-Esprit ezeke ndeko kota na nzoto o ezana nous délivrer te. Lo lenge nini molimo mosanto ko kende ko vana na ndako ezana nous délivrer te. Nazolingana loba na motomoko nakata ndako koza ba chambre koza ba salon mais biloko sale makana chambre salon e bakate à condition fongo la porte ndoko e bango. Oh my God. C'est pour cela nakata nzoto na yo okoki kozala mobimba merin beli de moi vandeli kaka na repere bomi mutu mawa okoki kozala mobimba mais mutema kaka ndezi choc. Ça veut dire chambre mutema ndezi choc. Mais koto mosusu Saint-Esprit azo dominer. Mais na chambre wana ba demo ba vandi. Pe ozo kufoza na kata église. Pierre azala ki rempli na Saint-Esprit. Mais Pierre aza capable te ya kokende ko péché pe azo ambisi. Et chose grave. Moto ya nano aza délivré te. Et loko liboso aza kaveg. Makamozo balabiso l'archevêque Radi Ben Kaleb. Bonne année. Na Jean 21. Pierre a zonga qui le sous la deuxième pêche. Au moment que première pêche, Azaki Paya a quitté.
Deuxième pêche, asali angoza chrétien peut azvité. Est-ce que tu as compris comment tu as mouké? Bagisa les sous. Tous on a besoin de connaissance. Première pêche. Akutana ki na Yesu te. Mais Yesu a déficié nini? Boato. Yesu a mati. Pierre a zumbisi. Après Pierre qu'on a rempli dans Saint-Esprit. Pierre a quel sous ko péché. Pierre a zongi les sous ko péché. Mais deuxième pêche à Pierre, ezala qui pêche moko ya soni. Nde soni tozomona maintenant na kati ya basali ya Nzambe. Pierre azalaki ni sa elamba na kati ya mai. Makomi ezali. Jean 21. Pierre azengi na deuxième pêche dans le premier verset jusqu'à 7. Okokuta ke Pierre a superbicité. Troisième chose, Pierre a zaki na sentirte. Quatrième chose, Pierre a koki ko définir te que moutaza pembeni azo poser bango question, c'est Jésus. Mais aza rempli na Saint-Esprit. Comment? Expliquez-moi comment. Comment? Comment? Parce que parti à vie na yezala qui n'a nous délivré te. Mosali ya Nzambe chrétien non délivré, azali danger permanent en église. Des fois, ça moukamate. Azali danger permanent. Parce que mission na liboso, et qu'on a la colande la pasteur pas quoi ça est. Mission na mibale, et qu'on a la comme trouble na kati ya bana Nzambe. Mission na misato, et qu'on a la kokabola batu. Mission ya minei, azateti, mission ya mitano. Ndenga za la kalibanda nda za kanakati. Mission mususu akome ma prostitution même na kata cher. Wow. Maintenant Pierre, il était ni. Baye koli misusu nde balobeli Pierre, c'est le Seigneur. Et Rwanda Pierre azokende kolata bilamba. Humiliation s'est commis. C'est pour cela ebele abato na moment tozoloba. Balekeli humiliation sexuelle parce que va servir Nzambe sans délivrance. Sans délivrance. Oui, na kati na ministère. Mais si vous reconnaître yangote. Qu'on reconnaître yangote parce que ba père spirituel, bisika outaki. Peut-être reconnaissance à papa na yo. Nde wana yo kanisa kinde suka bonzambe. Eza pona kobanga bazobanga ba perdre de renommée, to popularité o bazana. Yo kana lobela. To lotomo o basimbi. Mosala Nzambe akoki kokoya akoki kolamuka même cette fois. Mais ba nzambe biamote. Wana na Congo na bité so bato asala ngo. Bible lobi akoki kokoya pe akoki kolamuka. Ça veut dire quoi? Akoki kokoya. Ce qui a mis repentir, sincèrement, Nzambe rutsingi. Ça veut dire faveur Nzambe apesa mutu. Muto yozo mona. Muto yozo mona. Zana valeur liboso Nzambe koleka bilo nyonso. Satan sala erreur moko ti lelo Nzambe akitisaka ye. Mais muto kokoya même 10 000 fois mais azaka mwana Nzambe. Merci beaucoup l'homme de Dieu na okato malobate. Ba numéro bo monana eza ya révérend pasteur, le prophète, l'archevêque Eradi Ben Caleb soko bengi ye moko ya mbala téléphone. Vous avez demandé l'archevêque Eradi Ben Caleb à bon fond la mission de délivrance yango a au pesta biso lumière a ko tia projecteur na kati ya délivrance. Dadi. Toti ko landa témoignage. Na mawa, na pasi, na esengo. Tant yo yogi témoignage yo moko personnellement au milieu de la Guinée. Et là, liboso na kolobela yo. Oui. Mosali ya Nzambe, soki Nzambe asali, mosali ya Nzambe ya solo. Soki Nzambe asali likamu na yakamwaka. Donc yo bozo sera message même na biso ndela moko. Biso nyonso parce que au préparer parce que Nzambe soka linga sala. Ako avertir yote. Tozomona ndenge yo moko zo kamo. Okokama nde wana memi somo ya musali ya banga Nzambe. Amen. Somo wana utaka eri na yo obi oh Seigneur osali boye gloire ezongela yo. Mosusu azate obele yo moto sali makambu minene aboye. C'est pour cela l'église il y a délivrance. Pasteur akoki kolobela yo teke yakomona lelo Nzambe akosala lelo Nzambe akosakola.
nani asakolisaka nzambe nani alobisaka nzambe sino ke ye moko apesa ngolu na ye po eloba asala ngolu na ye po ekangola mais yo ozala kaka disposé parce que oza bouche autorisé na ye à tout moment il peut faire quand il veut mais oza na don oyo asi ate na kati oyo oza sire ke na collaboraka na patron bien. Wow. Na collaboraka na patron bien. C'est ça. Na collaboraka na boss nanga bien. Ce qui na plaidé cause ya moto et pas patron. Patron akoyoki sa maloba ya mosali na esonité ako répondre yango. Wana eza confiance ya yo na boss. Amen. Même na kata ba service, na kata ba entreprise, soko zali serviteur oyo obéissaka na maître na yo, oza na facilité ya kopesa shida. Peut répondre yo même à moitié. Tout à fait. Parce que collaboraka na bien. C'est ça. Papa. Et c'est comme ça les hommes de Dieu. Oui. Tout le monde dit maman azokolela, azokopesa témoignage, atondisa bine sengo. Et bien abimo na kombo na yo mobimba. Donc Eradi Caleb déjà Kinshasa en miniature. Kinshasa ba Caleb babandi. Wana komi maintenant 4e Caleb. 4e Caleb. Wow. Depuis tobandi ministère awa tobandi ko kende mena ko kokisa presque. Presque tobandi ko kende nane. Tala minene munene nzambe. Tala munene nzambe. Na ina ne wana déjà tozali na 4 femmes do bazana bana ya miracle. Bango tu bapesi Caleb kombo. Gloire ezongela nzambe parce que kolo misala ezali. Yango yeso mona ki era ko sekisa lazara lobini. Batoyo ba mona kenga otinda kinga. Mais pona gloire nangate. Mais gloire ezongela yomo Yomoko. Lananga malamu. Félix. Soko tali na Luc 22:31 okomona Yesu azolobela Pierre que Satan azo réclamer yo. Mais Seigneur, ezate que aussi okei. Mais oza au lieu lobela que Satan tikanga tika Pierre, mais yo zo informé nga que Satan zo réclamer nga afina finanga neti fufu. Apanza vinanga. Menga na kobonde la te pour na délivrance mais na zo bonde la po foi na yo te kwete. T'imagines là Nzambe Yesu azobonde la po na foi ya Pierre. Mais délivrance ezalaka effort personnel Pierre. Au lieu de la Pierre que délivrance eza problème nangate eza problème ya yo. O luka parce que nzambe na nzambe juste. Et loko ekotisa ke po ba réclamer yo ezali paiement moko faut futa na famille na yo. Esengelo futa likambo songolo oyo yo salaki. O ezanga te na koya ko interrompre ngo soki yo lingite. Yango Bible lobi batomi bale bakotambola nzela moko te soki basalini bayokanite. Ça veut dire yo na ba problème wana. Tant que yo est gêné yo te ekogena kanzambe te. Nzambe zo c'est la pierre. Aloba que Seigneur, ayez pitié de moi, sauve-moi. Mais Pierre a ce qui yo ka Pierre alobi partout esika tokozala na yo. Yesu alobi avant tongo etana okowanga nanga. Ayebaki déjà. Ayebaki akowanga na parce que nano aza délivré de. Moto aza délivré te azaka lokolo moko na mokili lokolo moko na makamanzana. C'est ça. Er moka bo sadiki asambelaka. Er moka situ kinete aloti. Parce que azana nous na position te. Yango Bible lobi nzambe alingaka te moto azali ni froid ni chaud. Ozaboy na kosanza yo. Conséquence ya kosanza ma. Yango ememi maintenant makambo ebele. Merci beaucoup l'homme de Dieu au travers de cette émission très son enfant on dirait que de la PJ télévision il y a banamboka baimboka ba komela biso bo tinaso ba suggestion na biso ba suggestion na bino et au sala biso malamu mingi. L'homme de Dieu nangina tuno mutuna toujours au travers la délivrance ni ne sala ke moto azui délivrance bazo ko délivrer à sanza et puis de l'autre délivrance ngo ezui mama makolo bato mosusu lokolo délivrance bakomi ko bimisa banyoka na kata manzoto na bango bampuku bakomo bima na bampese bako bima na kata ndo wana pesa biblique eza magie
Est-ce que maman eza biblique te yoka eloko ozoloba délivrance eza spirituel eza spirituel soki mais demain ko na même personne wana ezali intimidation bazo intimider bato baza un esprit faible parce que moto aza un esprit faible museleke te ba bimi toi bimi na nzota mo eza magie na nzota mo si ba magicien de basala kabiloko wana tozaka bana mike maman zo beza so eza magie donc to ko croire na ngote donc museleke ta ko bima na nzota mo te na yebi nyoka ko bima na nzota mo te ngai na mission nzambe apesinga bato nyonso bo bazali kobika million ya bato bo bazali kokangolama biloko ya bongo même na bible ezate soko fongoli Genèse Apocalypse bisika moko te Yesu alongolaka abimisaka eloko na nzota mutu to ya kifafa eloko ebimi loba na bible ya 21e siècle parce que na bible oyo biso tozali kolanda ya ancien bible nouveau testament na ancien testament biloko wana eza te et puis tokomi référé na eloko mosusu te à part référence à Jésus. Vous chasserez les démons à mon nom. Démons na soka akomi ko baluka nzinzi akomi ko baluka muselekete akomi ko baluka et comme il sous démon muselekete parce que biloko molimo emonana kana njoto te eza molimo yo oza composé na âme na esprit na corps bato bamonaka nde corps bamonaka esprit no te bamonaka âme no te maintenant na dernier temps pour gagner na dernier temps renommée popularité mbongo tonini te na dernier temps ezokene musika trop bato bakolinga ba évangile mensongère pour na cupidité ya mbongo eloko esalaka nga pasi na mona na cercueil moko te batiela moto $1 akendango na mona batima ya mutu te ke atonga ba immeuble na Gombe mukolo liwa bake kokundele na parcelle na Gombe nyonso oyo ozomona tu biso tu toza ba locataire tu na parcelle oyo ozolobeza ya yo oza locataire bandako wana bambongo oza locataire. À quoi bon au Père du royaume? Bisotoza a. Nazala nango te, je glorifie l'Éternel. A temps voulu, à quoi pesanga. Autant voulu, à quoi pesanga. Ce qui est là na la linzala, lobi na lié, na yebi kenzambe, ala kisinga awa parce qu'azo tangi sanga. Tomo na kaka kanyon seza mabete. Mais gardez foi na yo, autant opportun. Comment on a élevé parce que succès est un scandale tozoloba scandale koluka kosala concurrence pour gagner ni pour na succès bonjoto te bonjoto obi mutazana bonjoto soki asombi bijou neti oyo ya yo wana omoni obimisi yango libanda po mututu ayeba nini na lati bijou mais na soki elingaki ekota na kati moto azomonela no mopanzi akoloba aza na bijou mais eza parce que olati yango mpona esengono na gloire na yo mais bonjoto ememaka motu azala kosala makambo mpona koatire mokili eglorifie mais pas na nzambe eloko eza te mais tozolobela délivrance soki tozolobela délivrance ngai nalobeli yo ke bato batamboli na yesu non délivré mais mokolo Pierre auti na kati ya prison. Acte des apôtres 12 premier verset. Et c'est le jour là que Pierre a été délivré. Nde mokolo Pierre a bandi kolia ba fruit. Il y a un ministère. De Bananias, ba Safira, ba komi koteka ba mapango, ba komi koela Pierre ba mbongo ba mapango parce que Nzambe a délivré ye na finance a pesi repos. Yango Yesu umoni na première ni na lobi l'esprit du Seigneur est sur moi pour amener la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que pauvre azana foite. Pauvre azana foite. Pauvre azana facilité. Ya kokende même kotinda ma même na lola. Comment expliquer? Pauvre.
pauvre bakoki kotinda meme na lola mutu aza na enfer azotinda pauvre aza na paradis. Tala Luc 16 Lazare. Lazare akufi riche pe akufi. Mais Lazare a mis retrouvé na kati ya tolo Abraham. Na kati enfer riche azo souffrir kuna posa mai. Mutu amoni kaka aza pauvre amona libanda. Yango lobi père Abraham soki okoki kotinda Lazare ayelanga ta goutte ya mai na misapi. Moko te na mokili aza pauvre azate. Pauvreté ezali esprit ya kigoigoi. C'est pour cela okotikala wana croyant que bato bapambamaka baza bato ya Satan. Soki Satan anda pambolaka maintenant na mokili alingaki a gagné ba aminos. La bénédiction vient de l'Éternel. Alors, au travers de cette émission, l'homme de Dieu irradie Ben Caleb, l'archevêque, quel mot, ton message, tu peux nous dire au travers de cette émission, ça peut nous ramener tous sur le bon chemin. Que ce soit les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens, les saints, parce que tu as sur intimidation, tu as influence, ils ont beaucoup de négativité. Parce que, et aussi, ils sont passés. Au moins dans d'autres motos, mpesa bimi, musereketa bimi, mama gorodo ba robima, ils ont troublé mon thème ba congolais. Mais nga pona ngamba la liboso na yo kango. Nga la bioza informé, na informé te, na yebi te pe na bimisa. Ba ko informé parce que nous sommes en direct de Petite Télévision. Et loko nanga sala kanga bolamu na lingaka ko luka koyeba via batute. Pana mutu a concurrence. So bato nyeso wazo na lukaka te okoloba bango nini ba wazo sala ba makiona ba makamwana tout ba délivrance moga ezana ba komami na kati ya Bible. Au dernier temps bato bakozala trop kipide. Là les serviteurs de Dieu ekotombwama bakotika vraie doctrine bakolanda doctrine mensongère. Au moment Bible lobi père ya mensonge c'est Satan. Maintenant, ce que comme il sali sanzambe na lukuta na chair, yeba directement za mwana nan. Et ce qui est important, c'est d'abandonner tout ça. Onction ezanan. Nzambe wana azanan. Mafuta ezanan. Mafuta ezanan. Donc power, wonderful. Yango wana zali komona. Merci. C'est pour cela awa koza ba prophétie. Ya tela loba kite. Bondela likola mutu. Batemwe bazala famille na ezala nzambe ami manifester na kati na ye ba demo balobaka kuteza même ba demo te mingi bato bazole keleza ba demo te eza ba esprit humain na kati ya bato donc ba esprit humain na kati ya bato donc il y a des esprits qui n'avaient ko vanda na kati ya bato les esprits humains et longue kuna ils ont dirigé pe montu motaini ya boaki alkoti na kati na yo sorcellerie. Ça veut dire ezali combien incarné na kata mususu. Ko dominer sika na ema loba yo zo lingate vi na ezala nde ezalate. Bato belé baza même na ba démon te même Satan akoanga na bango. Bato belé bazali nde na ba démon ya ba âme ya ba zona na c'est loko na loko lobiana. Même Satan na pas ko wanga na ba commission ko loba ke Seigneur oyo ngana yokolo yango pa na bango. Ayokole pa na bango. Pa na bato. Bango nde ba memele shi. Bango nde ba memele. Ya pesi on vacuum. Apesité. Depuis Aza père à mensonge, mais comme il a niveau à mensonge, il a comme il a ngoté. Ça veut dire moto alekisi lukuta ko lekana Satan. Donc moto alekisi lukuta la ko lekana Satan. Na Satan maintenant erozolo. Seigneur Jésus, et ça Satan ko sakinga. Satan lobi depuis boyebela ngana kindoki na ngana ki Satan nga. Nanu na sala ote. Yene moto ayoko lisinga. Na yebeli ngwe pa na ye. Merci beaucoup au travers de cette émission, ça nous fait tellement du bien. Petite Télévision, piscine de guérison, télévision, il y a Banamboka. Les Occidentaux, dans la diaspora, ils ont un pasteur, 500 000 $, au batongi, l'église, la climatisation, pour la pédophilie, teki beaucoup l'autre na bango, bazas normal, pasteur, commis, pédé, na ndenge ya ko sakanate. Aux hommes, on a pasteur, aux la chair, aussi ma Bible, mais tu es pédé. Ils avaient combien de kilos, ils peuvent proposer
au bout de $500,000, tous avez besoin de $500,000, tu bengi ba yeba pesi. Mais nga eloko moko na ko lobana public. Oui. Baloba ka soko za na signe nde makamba délivrance. Mais biso ngala za papa tika na Zelana evski. Dadi, tika na koma, tika na fongola. Na fongola. Delix Arlo, journaliste au monde, journaliste d'investigation. Nous sommes bimisa et ça actualité. Et puis on a de preuves. C'est pour ça que je suis en train de dire des choses vraies. Ceux qui aiment se comélioter, comélioter. Na Congo, na Mboka, na Biso, il y a des pasteurs PD au lobby mama balle comme salama au travers le monde. Moi, je sais très bien que vous êtes toujours en actualité. Et ça, l'actualité, c'est ce comélioter, toujours au Cameroun. Papa, pédophilie et puis pédo, les lesbiennes, commis dans le ministère où ça la passe. Et on a tout. Est-ce que l'archevêque Eradi Ben Caleb, Cameroun avait comme lié? Public et la nanga. Okomona na kati na bitando. Katebele bakoti pona koluka mbongo. Nyoso wana ezali koluka mbongo ya makasi. Oza image ya mwana moko bokomona e kombo na e kopesa mateme bokomona mwana wana. Elelisaki même nanga. Papa mwana wana kufi. Tata mwasi na ye azwi. Mais tata mwasi na ye aza na kati na misala oyo zoloba. Parce que na kati ya Sodome ezali ba sodomite na monde wana ezali na ba condition ya eloko mutu akoki kosala te me ba conditionner ya sala. Mwana wana à l'âge de 10 ans mobali ya tata mwasi na ya bandi ko coucher na ye. À l'âge de 10 ans. Tout ça pour un témoignage voilà. Ezali okolakisa parce que moi na confessa quitté. Era ezali era délivrance milimo oyo batiaki na kata mwana et telemi nzambe alobelinga eza ba démon normal te abomination na kata mwana wana atubela po abika parce que secret wana mwana na komi lelo na 15 à 16 ans oyo likambo wana alobela mutu te. Croissance n'est pas sous bien. Croissance ya mwana ezate mwana na 17 ans aza mukuse awa libu mufuti mwana wana 10 ans mwana 10 ans mai bébé mais mobali wana ya mobali na ye ya tata ya mobali ya tata mwasi na ye abandi kokushe ye mwana lobeli tata mwasi alobeli ye papa no asi akufi oza na famille te soki balabala kende mwana ezaki obligé azala instrument sexuel ya mobali wana oyo mama tata mwasi na yebi tika na lokisa yo ndeko ozali kolandanga peut-être par influence ya ba camarade no pona mbongo okozala aussi okota na kati ya biloko wana eloko moko esengeli oyeba po mwana na yo bapesa ye kindoke esengeli signe kindoke ezala na kati ya famille oyo permettre porte wana efungama mpona mwana na yo yango nazoloba délivrance ezali très important. Pourquoi? Kozali moto mosusu oyo aza délivré ba proposition satanique comme la qualité. Ba proposition satanique. Pour ba proposer yo ozana marketé. Yango koza ba tomisusu atake pa nganga boy ko salele kisi alobi epa na bino basimba ka kisi te poza na marque wana te. C'est pour cela que tu sengeli baluka délivrance. Contenu yo koki ko kanisa ke ozana marketé au moment na kati na famille na bino parce que biloko wana Sodome ce sont des esprits sodomites o ekotaka ekoti na kata bato ce sont des anges déchus oyo batombokaki na kati ya Genèse 6 première verset komona bana nzambe balingi mwana ya mutu baye kolala na ye après kotambola na ye l'esprit wana maintenant
et kota Sodome na bata Sodome et bandi ko la prostitution tina moment ba ange ba komaki na Genèse okomona ba ange ba komi et pas ya Lot azolo banini bata Sodome ba lui pesa biso ba ange wana to sala na bango maloba na okina kiloko lobango pesanga ba ange wana to sala yokalot. Les responsables sont en train de comprendre yokalot alobi nini vaut mieux na pesa bino bana na ngami bale bo sala na bango ndenge bolingi ese lokalelo te maintenant esprit wana eyaka ko sala nini eyaka uniquement pona ko silikisa Nzambe po Nzambe abebisa mokili avant. C'est pour cela qu'occidentaux lolenge baza ba païen réserve à Nzambe eza Congo. C'est pour cela dans le monde entier pays ezali na ba tribu ebele au moins 452 tribus où eza na ba doctrine différent eza na ba culture différent. Nzambe asalaki yango pona ko empêcher esprit à Sodome et kota awa parce que koza bikolo soki ba moni mwana na bango mobile akomi mwasi eza abomination faut me batela tapo aza kufa parce que na kata famille wana il ne peut pas accepter ba mwana na bango ya mwasi akomi mobile parce que kolo na bango et permettre te donc nyoso le uta na sodomite et uti na sodomite maintenant soki bato wango ba préparer ko sala ngo lelo yeba okotisi abomination na kati ya hôtel ya vie na yo moko nanu hôtel ya vie na yo moko o maudire famille na yo na généalogie na yo o rendre koza l'esclave bana nyonso ko produire na kati ya makila na yo bakozala attaché na virus wana parce que virus wana etambolaka neti mari de nuit na femme de nuit. Donc ils sont appelés à la délivrance. Bazali appelé na délivrance et puis soki osi goûter yango ezali neti mwasi alinga komisa la rapport ye moko aza na posa lisusu te ya mobali compte tenu esprit wana o nazolobela era yo kaka sentiment wana tokokende na cour maintenant ba mari de nuit na femme de nuit kozala c'est à partir au comment a dégoûté même mobali na na ndako mobali a dégoûté mwasi na ye na ndako parce que yo moko akomi komisala rapport nazolobela moto misalaka eza yo to misalaka et bien ça passe pour bima na kati ya lio wana ezali facile soko na piscine. Oui, je suis un général dans le corps d'armée spirituelle. Mon général des corps d'armée spirituelle. Donc c'est facile la piscine de guérison. Oui. Naza général des corps d'armée. Amen. On a zolobelo na lobi yango te pasque. Au travers de cette émission, l'homme de Dieu, est-ce que vous avez appel la baï Kenyon surtout bako vivre makambo oyo c'est l'endroit où à la piscine de guérison. Tu sais que bato bayo kakango soni pe mami bom. Mais na lobi prend courage. Eza yote. À part yo za na libota oyo eza na besoin ba mona photo no lobi. Mutu nyonso ale kaka. Mais imagine yo nde bana okotika. Mais bana wana bazozela o délivrer bango parce que ce que délivrer te pona ba posa sentiment na omoko okozala na lotomo moko liboso na Nzambe oya kelaki yo oyo kozala extraordinaire na tandi maboko pona kolobela yo ya mobali to ya mwasi koza ba moto misusu baza même na loge te bakangi bango kaka ba umbu asalele yango pe pona mbongo bana masturbation séparate akoka kate parce que esprit okoko benga bango te na piscine de guérison erna lobby po ba yo kaka yango so erna lobby ozo mi masturber ozo gagner le côté okozwa na sida na masturbation parce que na délivra ki mwana masimo ko na Dar es Salaam ayeba mobilité mais bana ko sala masturbation mais azu sida oui ndenge nini wala azu sida parce que l'esprit wana eriozo sala oyoki sentiment wana sentiment wana koyate na njoto eyende na molimo moko ya portango na kati na yo maintenant sentiment wana esali maintenant esprit akoma dépositaire ya biloko nyoso mabe pa na yo maintenant ser wana lobi na yeba mobilité mais naza na sida papa sida uti wapi naza ngai lolenge naza muta délivrance na yebike besprit wana Sodome
ba mari de nuit na ba femme de nuit ba porter yesida po bango nde ba pesa ki dégoût ya kobala dégoût ya kimwasi po ba balusa ye mobali ba changer yo forme extérieure te mais forme intérieure koza muto za déjà changé nzambe azana posa na yo yaka okombola yaka délivrer ya peso via sika nzambe azana posa ya komona yo na ba valeur o ya kelaki na yo sasa ikoloba teke bato bakoyeba te koza ba délivrance mususu ele kaka na télévision te c'est ça ele kaka na kunzu c'est ça selon ndenge sololi na serviteur mais kozali mususu omi bombi olobeli pasteur elokote pasteur abandi délivrance molimo na nzambe kangi yo biloko wana bandi kobima wana toko filmer parce que yo moko oyaki ko déclarer te po osala libéré maintenant omi bomba ki ogis nzambe moko amonanga nzambe amona yo bien akomona yo mais koza musolo bi ngai ndefi nazolekela mais na ligne yango te soki na lingi kotika na tika kate mais naza na posa molimo wana bi mepa na kati nanga papa sambela ponanga ekosila même oza na poto même oza wapi tokosala bato musala na yo kaka na distance okomona biloko wana ndenge ekobima na kati na nzoto na yo mpona bapasteur pd oza pd mais ozosima mpe bibilia oza pd mais ozoimpose mpe bato maboko oza pd okotaka mpe retraite nzambe amonaka bato wana te okoki kolobola bango nini au travers cette émission basataniste basalaka mpe jeune na priere mpe bamataka na ngomba oui bandoki mpe bakangaka jeune oui wow bakangaka mpe jeune ezali te toza royaume mibale koza royaume ya nzambe na royaume ya satane mais satan akopiaka nyonso ya nzambe mpona kosala photocopie nous citons déjà la fin pour cette émission maintenant azogene te mpona lola mais azogene mpona mission na ye oyo bapesaki ekokisama mpona koinstalle bato esprit wana soki paster aza pede atieleli yo maboko alibere molimo akipede na kati na yo pasi soki oza mwasi to mobali alibere mari de nuit na kati na yo qui lesbienne alibere qui lesbienne parce que on donne à ce qu'on a imposition ya main ezali ko transmettre esprit na kati esprit ya mususu wow maintenant eri yo si oyebi mpona sentiment na yo ozondima ozobika okendaka na église molimo wana oyokaka yango mposa chaque jour eza na yo pasteur na yo azodélivre yango te yeba ye mpe azali na kati nango merci beaucoup au travers de cette émission parce que na tune so eloko c'est comme si jusqu'à présent notre Dieu est en train de parler est en train de réagir autrement et puis en vitesse et en puissance. Et nous on a mec marmoiti au leka. Batuba au sambela, mais nzamba tindi ba kafa. Toi no talangonga na yo na kati na nini moko. Ngai naza témoin nango te pona za ki meki te. Te na koki ko intervenir te parce que ngana bango toza na foi moko. Tolandi bande ko tuba landi to. Ba balanda ki na réseaux sociaux ngana landa ki te. C'est pour cela commentaire likolo eloko wana yo za journaliste kendo tuna bato ba musulman so ki meki biloko wana bimaki bango ba kopesa yo pourquoi et comment parce que bango nde ba kende ko sambela meki. Tuna motuna papa. Bande bozo tala biso toza na besoin éclairage na makambo to banga lisusu makambo te lelo ba sataniste baso ba mituka ba bis ndenge to sala évangélisation lelo pe comme na kata ba to sala évangélisation pona de l'autre côté nous avons aidé les enfants de Dieu bana na nzata na besoin sur bango na mec tu sais eloko moko et ça la eloko moko so répondre na biso te ça un problème eloko moko na kolobeleza boy oui bana satana bazui avantage parce que bana nzambe babomi vie de prière bakafar ba kosani na mec bakafar ko sala na mec ngana koma ki mec te na za témoin te parce que technologie ya lelo ezana ba montage ebele papa so na est-ce que vous êtes journaliste nani on peut savoir information so ko ba journaliste ba so wapi ba information na so pas na on a envoyé bonne information mais on soit qui des informations information ngana koki ngai information na koki kozwa soki molimo alobelinga oui mais soki molimo alobela kinga te na conseiller mais vous êtes intellectuel vous êtes intello bien sûr mais nazwa ki information wana te
Bakafa ba beta tourna mec. Et comme si bat. Kende na mosquée on tourna ba musulman. Mesdames et messieurs, c'est par ici nous mettons un point terme à cette émission. Très son enfant, c'était avec l'archevêque Eradi Ben Caleb, l'ange de l'église Piscine de guérison. Il est là. Donc, il est venu à Kinshasa pour donner certains éclairages. Nabanzi a fini mon douté, a tombé qui s'est mon douté, mais il a besoin de restauration na yo, na yanga, pour qu'on ait biso et borokende liboso sur tous les plans. Dans comme la sous-émission na biso. Pas mon ami Bali. Na bondeli likolo na bino nyonso balandi. Nzambe a ressuscité les sous génération mususu. Ba serviteur mususu boba ko ya kongomba melepe ko adorer. Boba ko banga ye. Kolo ba telema na kati na mboka na Kinshasa na kombo na Yesu Christ. Yo Nzambe a saison, chaque saison tombola kaboya yo. Tombola jeune wana. Oya azane loko na yo, mais azali même na nzela koleka te. Tika ya tombwama po gloire na ye bana. Pona que tout fait misala na molini na kati na mboka oyo. Que tout fait misala baloge na kati na mboka oyo. Que tout fait incarnation yo sa monde ténèbres. Tika ye penzambe apambola ba partenaire nyonso bo bazali ko soutenir piscine de guérison. Bo bazali ko sombela biso ba biloko ba kiti. Nzambe avandi sa bango na ba kiti na bangwende ya bokonzi. Oh, Nzambe na bikamwa. Ba soutien ba département nyonso bato bazo mona bolamu ko soutenir mission OF de guérison. Nzambe nanga ko soutenir yo na domaine nyonso. Nzambe ko soutenir ba commerce na yo, ko soutenir no musala, ko soutenir âme na yo, ko soutenir esprit na yo, ko soutenir libota na yo. Kaka numéro anozali komona, ezali numéro ezali na Airtel Money ezali mpesa, otindi soutien na yo même na poto sikozali. Oko soutenir œuvre Nzambe. Kolobate ezali bambongo ba pasteur. S'il y a de vrais, il y a aussi de faux. Et s'il y a de faux, il y a aussi de vrais. Mais na kolobelelo komoko ba oya solo bazolo banayo yoka ndimela okomona loboko na Nzambe. Amen. Merci à cette grande équipe qui était avec nous depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Là, je suis en train de voir Moïse Kin qui est à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à mon Fabio Fabrice Makengo, le virtuose lyrique. Salutations de marque à vous. Merci à Jean-Si, merci à Paradis Boluka, merci à DT, DG, Cédric Ngongo de l'autre côté, merci à l'homme de Dieu. Vacuum. Vous sentez que vous na chasse bimisi kapé montagne vertica formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mama 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso, maintenant tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez il faut merci là. Forme aussi là té. Forme aussi là té, toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Delise ona lelie ngende mwana ya bama atoneta komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie yeve kongoma le bâtisseur Pensant robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Je dois enlever mes lunettes parce que ngongango et coquille. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum. Vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel. Avec des luxes Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato. La combolisation en marche. Pensant robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Natia Kamael nanga likolo baleki nanga ibo lokola deluxe. Tani musala sama kitoko. Moni evieza na se déplace.